Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Bandeko balandia Congo Check Check TV cœur sensible apesi bino mbote bipai nyonso oyo bokukutama bozwa mbote euti na cœur sensible na poti susu mbangu kopesa mon boss si bumuto mbote bele papa zwa mbote euti na mwana na yo na libota na yo mobimba soki na bosani penza yo mibenga ke sponsor vraiment na kimi mbangu kopesa ma chérie. Puis chérie, la diva force est tranquille. Ye penza, azalo boko makakute pete. Yonde. Na lingyo mini ma chérie. Yo foma te batika yo. Na kimi lisusu mbangu kopesa lisusu ma chérie na ngai mbote pomme verte. Ya fandi na Cotonou na Benin. Ma chérie, na lingyo mingi zwa mbote euti na équipe mobima ya Check Check na boss pe atindelo mbote po osola kitoko. Na kimi lisusu mbangu na mabela bakoko kopesa papa na ngai Fili Kabuya mbote bele papa. Intervention na yo papa na ngai etangisa ngama ya misu. Vraiment olobaki kitoko chivundu wumela papa mukolo nako kita na mabele ya bakoko tokomona na kakaka soki na bosani penza ndeko mususu asalaki intervention bébé chat de Bruxelles zwa mbote euti na terre sensible yo lobaka mingi te yo salaka ba action yango penza wumela bo wumela. Balandi ya Congo Check Check TV na ye penza liboso na bino tozana problème ya batu oyo bazo ya poto bakamati poto bamemi likola mutu babosali ata bolamu oyo mutu asaleli bango tozana likambu ya mama oyo bokomona tout de suite là mama oyo bawuti kozwa ye na Kinshasa soi-disant intellectuel. Ngana lobi soi-disant puisque ye moko aza komikumisa na réseaux sociaux soi-disant aza kitoko soi-disant ye akokotula te bauti kozwa ye na bana 4 epai ya mobali bandeko mwana mwasi oyo atako bapesa motema libanga ondimaka mute ndeko mama salangele. Et puis yo za komi lo boza mayele makambo yo zo sala eza penza mutama yele ten wana bokomona bililinge keleka na sima kuna nde na kosola malamu na mwana mwasi oyo mère de 4 enfants oyo akomeli na Suède yo mutu okotula te mais banda kobota na mabela bakoko oyaki poto te pourquoi oye poto na sima ya mwana mobali ya batu okomi na yo ngando balandi ya Congo Check Check TV makambo oyo biso tozoboya na communauté nde yango eza makambo moko ya mabe ya kosakana nango te et puis pas azofiotola monoko vraiment eza na bato mosusu sone kima na nzoto sone elata mopepe lokola ndeko mama oyo bokomona awa mère de 4 enfants balokoti yo bazwi yo baye na yo ale mutu oyo aye na yo akomi eloko ya kosakenela na réseaux sociaux soi-disant ndenge yo moko lobi nga nazorepete kaka oyo lobi oza intellectuel makambo oyo ozosala ya ki-intellectuel yango te mama wana balandi nyonso ya Congo Check Check TV bolanda video ya mwana mwasi oyo bino moko bo juge
bino moko bokoma penza na se wana bokomona balandi ya Congo Check Check TV. Merci Bolanda. Jusqu'à ton âge, tu comptes tes frères et sœurs. Jusqu'à ton âge, à quel âge tu prendras ta responsabilité? Jusqu'à ton âge. Jusqu'à ton âge. Jusqu'à 40 ans. Quand est-ce que tu prendras ta vie en main? Jusqu'à 40 ans, si y a une famille, jusqu'à quand? Est-ce que famille n'a pas connaît tes frères et sœurs? Dans la famille Makondele, tu n'es pas le seul, hein, monsieur. Tu n'es pas le seul Makondele, tu fais la honte de ta famille. Tu fais la honte de ta famille, parce que ta famille ne te connaisse pas. Ils pensaient que je suis venu amasser de tes millions. Mais aujourd'hui, j'avais accepté. J'ai dit, l'amour, c'est pas l'argent, parce qu'aujourd'hui, si je gagne, je suis prête aussi à te donner ça. Comme tu cherches des cadeaux par-ci, par-là, des femmes qui t'achètent des choses par-ci, par-là, pense que je suis prêtresse en ces matières. Je suis une prêtresse en ces matières. Moi, je peux tout donner à l'homme que j'aime. Ceux qui connaissent, ils me connaissent. Je peux tout donner à l'homme que j'aime. C'était juste un temps. Tu ne m'as pas laissé le temps de m'intégrer. Fais gaffe. Continue à amener des gens pour qu'ils viennent entrer dans la maison où vous regardez où je dors. Mais je te jure que je suis loin de Seigneur. Tu ne connais pas, René. Tu as été aveuglé par l'Esprit Saint. Tu m'as ramené avec moi et 4 enfants. Aujourd'hui, j'ai été insulté. Sachant que Nazaki n'a pas ceux qui 5, 6. Or, aujourd'hui, bato ba tinganga lobi ba changer ba momo maloba. Lelo ba changer ba momo maloba. Ba bongami ki eba na bazala ba na Henriette. Ndenge pe ba changer suka maloba René. Nakoki ko bimate parce que ndaku l'état hier peut-être là funanga. Vous vous imaginez que René me chassait à la maison en plein hiver. Et puis il y a une de ses sœurs qui m'a appelé. Arrête bima landaku. Bima landaku eza ndaku na bima kakate. Imbécile na sope no banga ingrate à moi, c'est ingrate à moi si yo ingrate au koto vandat. Et bembe na o. Ingrate à moi si ingrate ne lo oni rena sali. Ngane na ko benga ya ingrate. Na ko benga nga bo ba image bo ba komba lokuta bo kota ba komba lokuta bo kota. Ce qui chauffe boza bo ba komba lokuta bo kota. Bo yebi nde renete akosara ne bino et pas na a bima na poisa. Un gars qui n'a pas va reconnaître a été. Comme un bat na poto pour y nyoko la muto mona bat na poto. So que simité arrête simité ok d'accord. Tika na vie na on va pena tika na vie na nga kende na on va pena kena vie na nga c'est tout. Et ça mbali boso ba kamonatin ya mesana déjà na ba mesana déjà na ba divorce. Ngeza kimbala liboso na ba les kimbala liboso pena divorcer. Na za pena expérience ya vie na nga. Ngala tout là. Ngana tula na ko finga bien pas tout mon bon arrête quand je ngana tula ko tula ngwe bébé moi si maele lokolanga na kinchasa na tuli ne mto tuli msozo na poto tuli ngana ko tula tenga Henriette ngana na ko tula tena zaka na respect ya famille ngana respect ya famille ngana ko tula te ngana tula ngana quand je ngana tula ko tula ngo c'est que bébé na vie ko tula ngwe bébé na vie ngana tula nana tula batama sima René batama sima ya kombo tinna ba petit na ba tianini arrête quand je ngande makambu omoni ndo telengani oluka na bima na ndaku na bimi na ndaku te siko yomba bimiso na ndaku okomi siko olugani ok zonk sa contrat atoke zonk sa contrat ba otika nga pe libanda te bakotika nga pe libanda te ngana quand ngana tula ko tula ngo seke bébé boyo kasango nazande na besoin nazo respecter famille nanga balandi nyonso ya Congo Check Check TV c'est sûr bouti kolanda mwana mwasi oyo bawuti kozwa na mobali na ye na Kinshasa babala ye penza officiellement na famille na ye ndeko mama tala sima zonga mutu papa oyo eloko nini oyo ya sali oyo ya munene bana 4 oyo ye na bango aliyo mwana moko
po yo zongisela ye oyo ozongiseli ye eza normalité. Et puis ndeko mama tango yo oza komi filmer na réseaux sociaux yo moko oza komi benga intellectuel mais zelanga izoba na expliquer yo po nga naza zoba ona silisa bazoba nyonso na mokili naza ko expliquer yo siko yo moto oza intellectuel osilisa ba classe nyonso na mokili mobimba mama na yebisa yo ezala kuna na mboka na biso bato oyo bazosala potopoto eza ba intellectuel ba oyo balati ba cravate ba oyo balati ba veste bato ya fransa milai bato oyo bazotelengana wana bake komikomisa kidepute ya malakata mpo banduka bomengo baza bajake lokola yo me mutu oyo oza komibenga yo moko mutu mibengi ya ngai te oyo oza komibenga oza intellectuel mama me intellectuel asalaka bareaction lokola yo osali wana te intellectuel arezonaka na lolenge moko esengeli oza kutu meme mpa na temps ya koleka na réseaux sociaux oloba babuzoba oyo ozoloba wana mama na ndenge yo moko mibengi oza mutu ya mayele esopi yo kobanda na yo moko na bana no na libota no mobiba esopi yo nini oyo papa oyo asali yo ya makasi ya mabe awuti kozwa yo na mabela bakoko oye penza na bana na yo 4 otia enganda na minito aza libanda yo mama bobila dawa ndenge yo moko milobi otonda kitoko yo tika na kata ndako epai oyo bomemelaka malédiction tango ya wuti kozwa na bana na yo 4 wana mama yo kanisi na famille aza na mutu oyo akobenga ye nyoko te aza na mutu oyo akobenga ye papa leki te me atikaki bango amoni ete azwa yo na mulongo na yo ya bana oyo apoto me tala eloko futi tala eloko oyo pesi ya mwana baloba tango yo moni makako ana potopoto kokamata ete osokole elongi mutu aliboso akoswa ekezala kaka yo nde mutu osokoli elongi mama okamusinga ye yo lobi ete oza mwasi kitoko olendi kotula te mais tu rigoles de quoi tango yo vandaki na mboka Kinshasa oboti bana wana 4 ezate na mutu moko alotaki ndoto amemona poto me papa na biso oyo aye na mabela bakoko azwi yo na bana na yo oye poto mama eloko nini balibisaka te likambo nini ya munene oyo asali eske na bana no oyo meni wana ali mwana moko deja mama na ngai tango bozoleka na réseaux sociaux faut boyeba réseaux sociaux nini bozosala nini olingi osala vraiment po ngai nde naza awa nga na mibenge intellectuel te yo omibenge intellectuel ndenge eza bongo video na yo etamboli sikoyo ntango bakostala makambo ya mutu oyo aleka na bande de l'école lokola yo osilisa babande de l'école nyonso nayebi te soki otangela wapi mpo na Congo kuna bato bakoma na 5 diplôme 10 même 15 yo nayebi te soki oza na 14 diplôme na ndako mpo mama na ngai osala biloko ya boye epuis oleki na réseaux sociaux yo kanisi mpenza ke bato bakobetelo maboko okanisi ke bato bakosepela na comportement oyo yo ozobimisa oza ingrate mama véritable ingrate mpenza ezali nde yo papa oyo degré nini ya problème oyo asali yo papa oyo nyonso oyo asali yo eloko oyo ozongisende yango mama na ngai tozalaka mpe mibato
au moins ni ba malédiction musu to memaka na vie yo ozo yeba te ko ozo mema malédiction na vie abendisio na bana no 4 wana beta machine bato ba voyage pe comme cher na mutu moko mona ka 7000 5000 4000 ça là c'est pour calcul ya yo na bana no wana 5 personnes to lo bide ke natangu abendisio na poto azo salo makambo ko boye ovanda kaka pona ko bendisa mais ye tata oyo eloko nini ya grave oya salio est-ce que alelio mama na yo alelio bana na yo oye kokute eke na kati ya ndako aza na chambre moko ayebi soki kokota te chambre wana etonda na bikeko oye kokute eke na kati ya ndako tata oyo alambaka bato azolia puisque nga ntango na bandeki kokola papa oyo ngai ayebisaka nga abi mwana ndenge bozokola bipai nyonso bokozwila libala soko omoni oke libala ndeko papa alobi na yo ke chambre okokota te mwana ata oke kokuta bomengo nini zongela biso awa tolembi yo te eske yo okuti mitwaba na kata ndaku papa oyo alambaka batu aleli yo mwana na yo po osamusa ye modela ndenge wana na réseaux sociaux mama na ngai mais eloko nini ayebisa yo ntango yo ozoleka na réseaux sociaux tika koloba kombo ya intellectuel c'est la honte intellectuel asalaka makambo ya baintellectuel intellectuel akoki kosala biloko oyo ozosala te ata mokolo moko te esalama te olingi kofanda kimia na résonateur azwa mais yo oleki na réseaux sociaux oza komikumisa oza kitoko mama fo koyeba ke bato ya kitoko bazala yo oza no kaka peut-être poussière ya kitoko donc poto oyo ye obandi nango mabe biso ba oyo toyambanda mike na poto tosali ba 25 ans na poto tala ndenge naza tala siko na yaka na age nini mais yo ye kaka lobi awa poto ya 17h mama okamati sweat omemi likola mutu esali pasi makasi naza kutu même pas na yini minute ya kotanga kombo na yo epui nayebi kombo na yo pete nayebi yo pete eza mbala na ngai liboso namona yo moko osali babétise wana ndenge eza boye mobali aza libanda yo onganzami na bana mpo kaka mokili eza malamu eza na mibali mosusu donko otikali na kati ya ndako na ye pongo monaka te ozomonaka mutu moko amolai azotambola na kati ya ndako komisa bamindele bakobengana yo te opakati kaka mbango mpona mutu bamolai ozomona mpo ekomi trop c'est trop yo mutu oye kaka poto ya 17h awa biso bato osali ba 25 ans na poto nanu totya mobali libanda te yo kanisi tofandika na kati ya bandako toza na bonheur mais faut koyeba kosupporte moko na mosusu mais c'est quoi ça alors donc intellectuel ebebi nango baintellectuel mosusu na kati ya biro azosala biloko moki ezangi ntina okomona mutu aza intellectuel alati veste aza komase nzoto na ye ya mibali amibengi intellectuel mutu aza intellectuel omona azokende kolala bana ya mike ya ba 14 ya mibali amibengi intellectuel ndenge moko na yo omibengi intellectuel me makambo osali mama na ngai esopi yo soki oleki sur na réseaux sociaux kolobaka te kosa intellectuel kombwana obebisa mpo okomisa ngo ngai ozomérite yango te quel raisonnement soki bobimisaki pito pale na foyer na bino mama soki ofandaki kimia ndenge baintellectuel bazalaka biso tinga tomona buzoba oyo te yo kanisi mutu nyonso oyo atali video oyo sali
asepeli na yo non biso tozolinga te makambo ndenge wana ekutama na Europe mais yo wuti koya kaka poto awa na 16h na 18h otie mobali na libanda mama liloba na suka na yebisa yo mobali wa longolo na Kinshasa amemi yo awa na mboka mindele oza na sweat mama kende liboso bana no bakokola malamu ndenge yo tie papa na libanda nzambe ya lola pambola yo famille na ye mpe bapambola yo pambwama mama bapamboli ya mokili mobimba topesi yo zwa bonheur na bomoi na yo zala mpenza motu malamu bala susu mobali mosusu oyo kofanda na ye pendant longtemps merci mingi bandeko nyonso ya Congo tchek na lingaka bino mingi bozala lokola pomme verte na Benin ye mpenza donki abenganaka mobali na kati ya ndako te vraiment nasuki nanga awa cha Congo Tchek Tchek TV Yasiba Mutombo Congo Tchek Tchek TV Yasiba Mutombo Dina yese na Congo Tchek Tchek mama Yasiba Mutombo Congo Tchek Tchek TV Yasiba Mutombo Congo Tchek Tchek TV Yas papa Siba Mutombo Congo Tchek Tchek TV Ya papa Siba Mutombo yeah.